na biso. Ben, on va y arriver. Vous comprenez? Tant que lo babo, il faut boyo kakabiso. Biso toza la révolte de cette génération. Nazo chrétien batoté, nazo boy ki la batoté. Conseil na ko peso conseil Android ya tan lelo. Même ba vie de couple na biso, ba problème na biso ya tan lelo. So celui-ci mère na yo to vie na, a peso pe conseil mo ebomi couple na. Parce que moto a une expérience il a vécu. Na moto yo azana kati ya temps réel, ya sujet baza différent. Oko yebisa papa no likambo mo papa no tiko aviva ba 40 45 aviva. Tala no ke funda mobali no azaka infidèle et pas papa bino. Tiko azo ba teke ba infidèle mususu o kanga mobali no po réseaux sociaux ezalaki. Akoso ake pa masana e mais omoni na feti mo ba filmer na kidiba. Tiko époque ba papa ba mo bazaki ko tromper réseaux sociaux ezalaka. Lelo bokomo kanga biso mibala lelo toza ba infidèle makasi koleka batata kala, c'est faux. Ba maman na biso pe bazali na bakindumba ya makasi na batata na biso. Mais sauf que ils étaient protégés parce qu'ils étaient hors réseaux sociaux. Lelo na ko tromper me okanga na snap morobe. Na yebi ko tuté bozaka ba ami. Allez ba snapper avec mon bébé bouchu bou capture ekei bou libale kufi. Parce que ba père na biso bazaka na ba capture te. Bazali na ba snap te. Bazali na ba WhatsApp te. Bazali même ata yango moni ba papa biso ba balaka ba basi 4 5 6 pourquoi vidéo za la raté na mariage. Donc ba vidéo za ka miso ezomona na miso pe enregistrer raté. Ato yebi ke mais Dieu c'est bala talaka na miso. Mais lelo o abalimba mo zoomé. Tiens, WhatsApp, tiens. Mutema mabepe zalaka kala. Mais lelo comment kozala accompagner na Wi-Fi 3D, 3-4G. Vous comprenez? Bon, état que procureur de la République, merci beaucoup na batutu bolandi biso. Je donne l'occasion à 5 il faut là. Je donne l'occasion à 5 personnes dans moins de 5 minutes de poser des questions, accompagnées du sujet ou hors sujet. Soza na mobile évangéliste, tika ya kendaka yemo, po ba yoka na bango te. Soza mobile évangéliste, tika ya kendaka yemo ba église na ye. Vanda na ndako na bana profite de la vie. Vous comprenez? Pe ba maman pasteur ba landa ba pasteur na ba maman exemplaire été. Mais konza ba fier. Azo ba teke église mte boko la kaye mais lo lendo na kati église so sala ti batalo. Azo ba teke batalo na za ba bonza na bino ba vero dire na ba dim. Mais orgueil. Ma pasteur ngo yamba batote crazy ma pastor get out man. Lu buto chena makolombonga mabonza uzo sa apelo lendo. Ozipe ba chelo pe kiti liboso kanza mutama longa. Mama na solisa kete na linga kaite mu esprit ne simba kate nanga. Tobi me église otika na mbali na lobaka ngo na mbali no. Lobaka na mbali no. Bana pasteur ba ogeye. O bana pasteur. Bozo bika na mbonga mabonza boza pe lolendo. Onde bosala na po crédit. Onde tata bino za directeur ya Banque de France. Bo malade hein. Tata na azo bika na mbonga mabonza ozo bude. Eza lokwa sona kuta na bande kwa Moïse mbie ose la fier. Ye azaka mwana bambi. Yo, ozo kola na mbonga mabonza, ozo sa pe fier lolendo. Ato ye na Lamborghini ya mabonza. Ato ye na hélicoptère ya mabonza. To benga na ka bato na église. To mona sumbongo wana. Botika ba lolendo ezanga tina ko. Dieu il a fait de moi. Dieu il a fait de toi dans quoi? Dans la manipulation. Donde na lobaki boso na pe église belo bokota ki lelo soki 270 wana sona chaki moi basembo. Erombele moi na nga lisazo compter moi mi cherenge. Elongoli nga pe moi 2 semaines en kekayute. You're crazy man. You're crazy man. Boni buzoba bweko. Bisika tolinga na ozalate. Makambo to vivant na couple to zalate. Po to komi ko sambela yo pasteur omo ya ovandesi biso po oloba nini. Poso to linga na biso te to lingani te. Alors to kanga miso to sambela. Kolo natiki liboto na baboko na yo. Ngamo de ana linga na ngayo te. Batela libota oyo. Olobi oye kangami kolo e kangami na se. Nazo sele couple oyo na baboko na yo. Bakende musika après une semaine abima na nganda. Osela gini. Osela gini. Je scelle ce couple. Namba mabala badoki bozoe bateke mobala azoluka mokanda yo wana. Oh alléluia. Église na biso to pambo to balisaka. Nzoka noko aye kozwa doki. Aye petite église.
Soki toko kutana na lola boye vraiment. Soki toko kutana na lola boye. Yo pasteur yo mosai na nzambe. Okoka ko bisa prophétie te que Dieu aye kuluka doki maza makasa ye ti église. Donc abandi nono na l'état judoki aketi na civil aketi na coutumier aketi na église. Mais na mutu na ye doki pa ke zwa sene na Afrique. Pasteur au monde te lobi kolo. Olakaki mwana mwasi olibala. Wana siko yoka ba témoignage ezaka. Oyebi libala ba ko divorcer, boyoka ba pasteur ba témoignage ba pesa. Ba yeba ate ke divorce zoya. Peuple de Dieu, vous savez cette sœur quand elle était venue dans cette église, elle avait beaucoup de problèmes, trop de problèmes. Mais tout le temps je la disais, ma sœur, un jour le Seigneur va te visiter. Oka mama mo kizwengi mona soka. Alléluia. Pardon, nalembe. Nalembe. Marebo partager ba o signaler kaka. Nalembe. Oyebi ekati bengamo na subi na koseka na subi. Na uta wapi nzabe basalanga ya matière nini? Ma sœur, je t'avais dit le Seigneur va te visiter aujourd'hui, elle t'a visité. Ogamba bon, c'est Déborah yembelanga nzemba na yoka pesa tala matokolo. Alors la kasani nzamba lola yoka pe Marie nzoka divorce zo zelea. Yoka pe mutu akozwa doki. Bébé ça va aller, bébé ça va aller, bébé ça va. Yoka fille. Wanoka mama mwasi. Nzambe. Olobolaka soni. Olobolaka soni. Yoka mama pasteur rien. Il faut que tu aies na epa ya Nzambe. Asala kanangonga na ye. Le panier circule encore, peuple de Dieu. Ser oyo, makolo na Nzambe foti yo. Nzambe yanga pasteur Richard akosakate. Nzambe yanga pasteur Bertin akosakate. Nzambe yanga pasteur akosakate. Nzambe yanga pasteur Lipumbu akosakate. Betela Nzambe mololo, peuple de Dieu. Alléluia. Oh yes. Pesanga amena bien, peuple de Dieu. Pesanga amena bien. Pesanga amena bien. Pesanga amena bien azoyo katse mama. Pesanga amena bien. Pesanga amena bien, pardon, s'il te plaît. Nzambe nanga akosaka te po bilaka na ye ekokisamaka kaka. Aza Nzambe oyo abundelaka bana na ye. Peuple de Dieu, zala na makolo na Nzambe akosalela yo. Tina ba live pe koma bongo mwa jumu wazo tata ban. Ouais. Bon.